liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko kotika la seko na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda video na osalango purement pour interpeller les jeunes les 28 biso tout na ambassade à Rwanda makamba osala la mboka na biso toki jamais ko acceptango biso nyonso to mubali nyonso abuta il sort d'une femme. Donc toutes les hommes, même Mohamed Ali, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ils sortent d'une femme. Donc respect à la femme, respect à la maman. Makambu bazo sala na mboka na biso, jamais on peut l'accepter. Ils sont en train de tuer nos mamans, ils sont en train de violer nos mamans, ils se bako ça banziete na katia sexe ba maman na biso. Bandeko là c'est inacceptable, là il faut to bundana bango. Makambu sala na mboka na biso, il est 28, biso to relaxa bango ke mboka na biso za mboka lokumu. Bazo yina ba ikolta na biso to zanango bazoli na ba wivre toi na nyoso bomengo nyoso tonda na mboka na biso. Donc tant ekoki to soit conscience to telema to unifier to comme bloc to za la moko les 28 to laksa bango ke bako dégager biso te bako longola mboko ana te les 28 to laksa bango ke mboko ana érotique ala kaka biso. Donc bako longola biso jamais na mboko ana bako longola mboko ana jamais na biso to bako longola biso na mboko ana te. Donc le 28 octobre, biso tout, bana mboka, oh ben Afrique, ben na Congo, moi na Congo, oh nous sommes benga mi congolais zaïrois, le 28 au relaxa bango ke mboka ana ezamboka na biso, bazo violer ba maman na biso to ki jamais kwa siptango, bazo boma bana na biso to ki jamais kwa siptango, biso to za mibali, to komi mibali, photo lakisa bango ke to roboma bino pona makambo sala. Ah oui, c'est torti quand bon côté to kata bango pe to kata bango ba ozonde nini o ezamboka na biso bandeko na biso ba kufa na est bandeko na biso ba okima ba ozanga place olala tellement ba rondi ba kuti partout toroti kango te to kanga bango to les 28 biso nyonso to hôtel makuna to laksa bango ke to za bazo bate mboka na eza biso mboka eza mboka kimbangu mboka na eza mboka lokumu ingeta